héritier alobeli kaka ngapo na ngai ayembi nzembo wana po atikalaka motaxi te ayembi yango kaka po azongisa bato bolingaka te bato na vie basilaka et tout ça mais à se focaliser na bamare po aviva mpe banda bo jeunesse na ye banda bo jeunesse na ye oyebika asala mpe bamare fo po tuna ye na générique moko de aboka 5 créer ça succès 5 soki 5 créer na ye ça succès na mboko na générique moko voilà pe aza na cri moko na vie na ye bon c'est le ya lo bapam c'est loin di maganga omoni ba likolo tout ba leka na monde soko tuni bango to muto asala ka animation moko boye ekangaka pe eza pasi mpona olongola ngo ata so tuni kaluja oyebiso c'est scram autilisaka banoti moko boye ezalaka facile te na balikolo moko boye waboka siko mutu ya bongo andimaka nga na Kinshasa na balikolo alo telefone eza boussole mpona nga identité mayemba mpenza bien na nini. Oasis, une belle dame, la beauté du Paris. Tabou Fatou. La Paris, grand prêtre, Ando Martin. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Et puis si bamboula, c'est la cancela. Mon natie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, nadambu. Congo température, et yena mo pepa sika, ya tobina e Congo température, et yena mo pepa sika, ya tobina e Congo température. Voilà, bonjour et bonsoir, ça dépend ya RO Bozako Landabiso en direct il y a Congo température, ça dépend ya Baboni Nabiso, Balinga Kadorkes, Bolo Coco, Balinga Maman Rosette la fleur d'Ambo. En tout cas, merci Nabino famille au Botala Rangai, famille Nanga YouTube, abonné Nabiso, Bayo Bosabonant, en tout cas pour Nabiso pour Bolinga Dorkes, to Bolinga Iboula, to Bolinga Maman Rosette. En tout cas, merci Nabino Nyonson. Un grand merci à Champion Adol, Balobi, Yemuto Bandaka, Yemuta Suki Saka 1 million de fois, Champion Adol, merci beaucoup à Didier Piana, tonton Stemai, Motima Batouya Angie Soukari, depuis quelque part. Un grand merci aussi à Yapapine qui n'a porté monnaie de Dieu depuis Lyon. Merci à Assoumani Moussi Moukoulou de Lille. Merci aussi à Christian Benab et grande puissance. Et pourquoi pas à Wallon Sema. Kengele Walance Makengele depuis Paris, je te salue. Balobi Mobile à Mwindou Walance Makengele Mobile à Mbinga. Et voilà, l'actualité n'oblige. Tout fait la bino Moussala, tout yambe la bino Batou et Sengeli comme il faut. En tout cas, n'a s'esquivé, n'a pas tout Oyo Bozola n'a boyebi que c'est la première fois dans les Canarobes Sengeli dans l'émission. Peut-être que les yo Moutozo Talang, en tout cas, je m'esquive. Bolimbisi, donc pour comprendre. Nous devons parce qu'il va comprendre que les robes cinglées de Nalati, c'est pas que Nalati car il y a Pamba, donc les habitudes Nangati, il faut me comprendre. Donc merci beaucoup et voilà, aujourd'hui je suis avec Kouzardo, l'animateur de Ferregola, Oyowapi, à Saliba vocal, il y a ma cassi, na harmonie et puis na première soin, tous non le loto y est vraiment Kouzardo, ma harmonie, il y a Saléli, sur Kouzardo. Ouais. Bonjour. Bonjour, Nabatoto, Nangaï, tout ça. Bonsoir, Nabino. Voilà. Mes condoléances na famille. Il y a Platini Menga. Il y a famille, il y a Platini Menga. Voilà, merci beaucoup, Kouzardo. Bonne santé. Santé bien par la grâce de Dieu. Ce qu'on va dans Zambie de vivre toujours la grâce. Bonne que Dieu est kitoko à l'aise. Colo casse. Mandaka tokenda likolo na dokitete. Ah, on va regarde mais ma binotone. Et biso banda ba début à carrière to na boîte no ande to kumboki pena tokenda ke. Boîte no parce que yemba na kati on lo bayi pongo. Non na lobi tokenda likolo déjà banda va. Avant boîte noire seconde yaki omema biso poto va na grand pote nzambe total la ke aza côté on et tout ça voilà
Excusez, voilà, Kouzardo, tu aimes bien le lot, il y a des Gaulois, des Gauloises, qui vraiment dans le Sénat, boni boni, regarde-moi. Regarde-moi, ils ont Kokende Kitoko. Bato bamoni o balobaka baboye bamoni ememi epesima monios. Excuse. Après voilà, regarde-moi Kitoko tala ngai. Bomoni likolo niveau. Non, Jésus, donc artiste pénal, à Salimambo, à Tabicho de Kanisagité. Voilà, Kouzardo Yebisana Nubiso, toujours c'est la première soin, toujours c'est la harmonie. La première scène harmonie, on a ni le coup avant. Bon, on a grand prêtre Jésus à Oyeba. Yemoko, hein? Nenge tant mosusu na yebelde na ceinture ekokipe kozala harmonie. Harmonie mutu babandi on atala ngai. Donc tout ça tant mosusu na biso tout na ba fanatiko ba otala biso toko tala kaka ndenge mambongo ezokendele ndenge ye moko maître du temple akopesa église lelo tam mokolo obimata mosu jeunesse moto obanda nango ta mosu apocalypse nga nayebi ke nyonso tokozwa esepelisaka biso. Et voilà nyonso bosepelisaka bino oyebi ke na nsima no ere okendaka nini etikalaka bato omonaka bablesse créateur bayaka oyebi yango. Banimateur sur banimateur baké miso bayaka. Est-ce que baye na yo siko yo moko Kouzardo toyebi ke yo kangaka mais oyebi ke ero kangaka na oyo ebetaka wana mambo ekomaka na nsima nango oyo ekomelaka yo yebi omoni na vie tant tozalaki bajeune tobanda comprendre te. Voilà vie ezaka bagarre nga lelo na comprendre ngo soki bagarre eya na vie nakoasime yango toujours mabe ezalaki po tolongwaki mais nayebi tolongwaki mambo ekoma mpe kuna bongola motema. Oui, moto faut que bongola motema. Okoma ti niveau comme coup pasteur. Non, ça veut dire nangai na oloba boy. Nazalaki chrétien té. Après tango faut na koma chrétien siko na bongola motema na yamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Nazalaki kala mopagano. Yango nde na bongola ki motema. Siko selo bino na bongola ki motema pona nini? Bongola ina ngaka motema pona mona yeke natika mabe na sala malamu. Voilà. Donc voilà. Donc siko na comprendre que na vie yo likambo ezwaka moto. Bon nzete pe kutu likambo pe zozoye. Obi mutu obi nzete govana nango bonde eboti boy. Nde zabo na guna ngonde to monela ngo. Kake moko ye kaka ita ya yebine likambo te. Donc bongo biso bato. Donc lelo nazo assumer tout et oya na vie. Voilà. Nazo assumer tout après. Auto raconteur beli libo manté après première fin to harmonie. Eza campagne. Libo meza campagne. Eza campagne ba kosela VJB. OK. Ba panza kanga sangona beli libo ma balingi vinanga ebeba nane akosunga. Voilà. E frana ngai mabeya moto watala kase na miso. Sokoza likambo moko napata jibe oyemba ngo po santa pasi moko boye bato bakosa likambo moko po bakimisa bato pembeni na yo on est mosusu bato bakokanisa ya koma liboma toko baosala ne tokopere na ye comment yango jiba denosaki yango alobaki ke bapanzanga sango na bel liboma ke jibe tomona ete place moto akanganga ta photo moko ya bel liboma ezate na hôpital oyo bamemaka nganga naza liboma ata soko luki na mokili ekoexiste te siko ngai na famille na ngai moto otalaka bon ezalaka wapi bazoluka pour ceux qui lelo nazui problème il faut babenga yale na biso quand frère na biso lokwa père na biso na Kinshasa wa ale moduba na pese mbongo ebalo la machine na mbongo yego to ana mbongo o memanga mo grand frère nanga voilà oya libuma mère na biso et tout ça veji paza wana
Et tout ça va bato baya bangone. Taka grand frère na biso onga lali e balola. Il y a une machine là. Voilà. Donc laquelle est la gâté. Moi tam sou ba ko la to eza ba vie nanga. Ah. Tam na bato poto. Donc Adela menga mes condoléances. Donc nazo kabolama na bino na famille menga mobimba ba platini menga ba masananga susu bazala su platini menga Adela menga na mutunanga mongo boye ambulance so boa kaka. Donc voilà. Et tout ça l'ingaki ba créer logo mongo boye et longola pouvoir. Mais or que biso toi ba élu de Dieu. Et rata jamais et kotika la rozala. C'est pour calculer mutango wa rien. Voilà, merci beaucoup. J'ai profité aussi à couper ça. Adela Boka Bonganza, des prix Snell. Donc, il y a yo Adela Boka Bonganza, des prix Snell. Donc, il y a yo Mbote, il y a yo Yangoana. Mais tout béton likolo musolo qui est à la team Wata Wezabon Yerichi Watanabe Kunzardo le moni désolé Yerichi Watanabe par rapport Yamambo et les kaki et bimaki tout le monde qui mitaka là pour esquiver pour la terre mais moi belé mais lolo Yerichi Watanabe a vu les canisses au singa maman pardon aye manzembona et oyoka kinzembona en tant que ancien président et plutôt ex-président na yo okoro bani na nzembo wana et là par rapport à une taxité, à salir en haut par rapport au Kagage, aux abatos. On a naturel, on a eu un cas sur les amours belés par rapport à Yangoti, nettement, on appelle les Boma. Voilà. Comprendre. Ce qui n'a qu'occupé que ça, la désolé. Merci Goga. Tout ça, n'a qu'occupé que ça, la désolé. Mutumoko héritier zoloba héritier dulu aloba imo mambo moko wana na kati oyo batuka ba olinga batu ba sila ba exister te ba zalate donc ba bunga ko bango ba sepela mutu nanu akufite bino boye na ambulance aloba yelo mo boye onde côté wana donc mutu akufite boye sur na corbeille zo ba bilo mo onde wana mais yango na uti koloba héritier alobeli kaka ngapo na ngai ayembi nzembo wana po atikala ka mutaxité ayembi yango ka po azongisa bato bolingaka te bato na vie basilaka et tout ça mais à se focaliser na ba mère po a vivre pe banda bo jeunesse na ye banda bo jeunesse na ye yobika asala pe ba mère fo na ba biso po to sa pe ba mère fo to sala pe bato belé na mibali na basi donc chanson wana ezo kanga. Voilà. Merci beaucoup Héritier Watanabe. Oui, bravo l'artiste. Donc ça va. Les gens qui ont déjà bien parce que les au canapé, vraiment félicitations à Héritier Watanabe. Goga Balobi Muto Akabela Muto. Yepeza Kabaranaye Watanabiso. Donc tout côté siko na Italie fali poupa. Tout le monde nous un message. Je crois que Hollande en gros. Asingi bino ne boza ba jaloux na ye, bolingara yete, bolandara oya salaka. Bon, non, on a 8 ans, il y a un peu de mongoté. Mais, on est artiste, on a dit que on a master po, na vie na ba master na ba nani ngai fona sala koleka wana. Artiste ne ba lobago biso to kana tengana wana ya salika ka critique na bino nde alobika na bino non boza ba jaloux na ye et pas yembika na français ne fait recoller mbaki na français donc critique na biso za ya biso te OK c'est na biso to na ba jaloux ah OK obi que jaloux Jésus pas yemba jaloux oui bit vieux jaloux to bien donc ezaka ke mutu azo yemba par rapport ya ba vie quand eto loba ki na nzembo wata ndenge kaka ye soki eza bongo ndenge yozo loba yembi ngano na yoki te na juta oyoka te ton on joue tant pena oyoka ndenge na kolobela ngo bien. Qu'est-ce qui se passe entre Yona identité? Netini de Yona identité vous avez un problème te il y avait un problème dans tu as posé une question, répondre à Bagolo, parce que tout le monde est mis de ces boya yo, ayoka yo, taebi, au Zarawapi, à travers comme on n'a même pas eu. Non, bateau Bayaga, Siganga, Naebi, Kunam,
Ah, donc identité ya sika là. Ndaye victime. Moni bato ba yaka mo sika. OK. Balinga ko boya bato bazala. D'accord. Oyo pe bango balanda bana baline o balanda soko zoyoka oyoka ke ayibi tembre ya G. OK. O pe ça est makambo. Donc bon ba biso nga naza kunzardo naza général. Soki caporal azo boya ngai bambila ya etake ya ville ba récupérer za mosekwa ni ka ba petit na ngai o ba se po nga na ténoriste. Voilà. Nga nazala ténoriste nga za animateur teko na bandule mo ratire toté na pikaka pena naza wana nga na problème na eti na cause un problème na eti wana baba petit na bichoti na biso ba ça pendule bien donc ba bosser bien nga na yebi ke champion na bango ezala kuna Kabuya. Fakei. Après boussole. Bakei déjà. Moi salanga susu nani. Comment est nani? Nani. Tango fort babi. Bon tango fort azawa, ya zawa. Tango fort bezawa. Siko wana siko ba guerrier. Wana siko ba guerrier. Ngana tango. Taimba, bien. Est-ce que ngana identité mu ta fa fixer dans un boîte téléphone. Allo téléphone les a boussole. Pour nanga. Ah. Identité mayemba pena bien la nini vraiment on ressentit que identité donc il y a vraiment simba vraiment générique wana. Ngai pona ngai pona bato pe ba otala biso. Voilà. Jeune frère wana. Ah. Faut en pouvoir ya ko simer. Ko simer. Non, boy, but by beauty. C'est cool. Ok. Donc, charge non concours. Na boy, et là, des gars. Boy. Propre boy. Vous êtes là, na bien. Dans un représentant mobile. Na bien. Longi kitoko na mais pas la bogarte. Bunga na bengi. Puis mi bala Michel il souffle. Mi bala goût. Mon discours ngape. Général Mboka. Animateur ya taille après c'est loin di maganga au modi ba likolo tout ba leka na monde soko tuni bango to muto asala ba animation moko boye e kangaka pesa passe pona olongola ngo ata so tuni kalujo yebiso c'est scram a utiliser ba note moko boye zalaka facilité na ba likolo mo bo boka siko muto wo ya bongo ndi maganga na Kinshasa na ba likolo pena boy to pena harmonie pour to a besoin harmonie mais mito pe likolo pena yo kanité ma plein yoga dans oui na harmonie so yo kanité ba oseka faut bête pena harmonie nde bato bazawana boyebi déjà na kangi omande ve waze kwa lobage déjà bobini yoga neti ba créer boy kozoka na maluku aboko zoka na njini aboko zoka na kitambo aboko zoka na lemba lingi kaka zoka wapie na selembao zoki za yetoke azoka tobina obine tobine na comment des gars donc aboy ko zoka na moment na boaki suzu zona na chuba mawa plein donc ba jeune na biso o ba oya bo travailler sime lia mela moto pour okangana no mouvement zanango pour ba menansaka yo za le roi merci beaucoup Zardo. Neti kuna. Nga côté nyonso na kenda par rapport na répondre. Mutolobi. Nga ina ba générique tout nga na pour répondre identité. Na zalaka. Avant jeune frère na yotanga komboni. Yokakati. Yendo poser ma question. OK. Na zongi ça siko. Nga ina na génération na été. Parce que nga na ba générique tout na boka na dembela ate. Ba masande ba dembela nga. OK. Po tuna ye na générique moko de ya boka 5 crée ça succès. 5. Soki 5 crée na ye ça succès na mboko na générique moko. Voilà. Pe azana cri moko na vie na ye. Bon, c'est le ya lo bapam. Voilà. Bon, déjà 5 cri moko. 5 cri na générique moko. En plus c'est cri moko. Au bête on a concert et quand me batie na disque té. Cri pe bokei nango. Bo salika cri bokei Zénith et Kangi boye. Non sala ngote donc
voilà. Hein. Merci beaucoup à Didier Mpiana, Tonton Stemba et Moutima Batou, à Angie Soukari. Merci à Junior Diasso, Yéaza, le Barlerouanga. Junior Diasso, donc merci à Mousé derrière la caméra, à Hervé Boussita Pen et tout le monde, il y a Original, vraiment merci à vous. La première dame de la Cameroun, Chantal Dia. Mon palais tende mikili alobaki akengo bokiselanga esikana belao. Maman Wivine Moleka azonga kate onga mawa. Yemei honorable Rapim Piana. Et donc comme il y a déjà cochité, mais tout le monde fait rigolo la passage il y a ça qui na France 24 et c'est là qui par rapport à Nîmes. Ouais, par rapport à la musique et quoi. Voilà. Musique. Ah, on a la musique, ça coordonné, l'artiste peintre. Voilà. La musique et tout ça. Et voilà, bisous tout Hollanda qui. Félicitations à l'artiste, la France 24. Donc voilà. Et toujours c'est la vie. Après tout démarrer sur Bamambo, les premiers soins. Yo les la première. Non, les la première générique Golo Agnon Soba Ozela. Na pesa bango. Place Bama Sabasuka qui n'a bakisa lisusu. Voilà, merci beaucoup Kunzardo, commune Asuka, mot de la fin nayo, na bande retour balandi yo et puis au PC bambote nayo directement. Mot de la fin, premier soin Ezoya. Oui, aligné au plus 243 89 71 29 370. Je crois qu'il y a des arrêtés. Oui, il y a des arrêtés, il y a des donc tout ça. Voilà. On a Mikolo maman mon pote. Bon, il n'a pas mal. Maman mon pote. Souka. On a pesi na Indoussa. Donc c'est la première sur plus 243 89 71 29 373. Au Bengi au Bimi la première soin. Wane Goraté Beverly Makiona Batutu Balinganga Adela en Menga toujours partagé Mawa dans Clé Masiki l'analia Kambika Batutu Balingaka Yani Kaenga invisible monnaie Ozo Kanate Mikolo yo Dadi Mavungu Vungule Chanel Kanga Bukanks Patrick Kapiamba Emerit Mayalo Simon Vieux Gianni Mongo na Londres Tania la sexy de London. Tania sexy moko momi mosotali engaye. Boboy kozoka na maluko. Merci. Voilà, merci beaucoup. Nous tout bozala qui branché en direct des Congo Température. Boka Koza libre. Oui, c'est ça que ça fait. Merci beaucoup à Champion Wadon. 1 million de fois Champion Wadon. Mouto Boko, au Bandrape, Yom Tossi, en tout cas, merci Nayo. Merci à Bandeko tout Bazalaki en direct de Congo Température. Merci à Walons Makengele, à Assoumani Moussi, à Maman Rosette La Fleur d'Ambour. Merci à Yawili Moucheni, le code mondial, à Fanny Bota, Papi, ça pour le chef de ville, depuis quelque part. Yayo Yango, un grand merci à Gelor, ma vie, puis donc je te salue là où tu es. Merci d'avoir tout le monde qui branché, Nalingi Binomingi. Yapolo. Yo yebi Jean-Paul Kouboula, Platini Menga Tozana Jean-Paul Kouboula, Adela Menga Tozana. Donc voilà. Merci beaucoup. Tokuta Ningana Bino, à la prochaine. Bye bye. Bébé Mouchanga Evelyne Libota, mère des orphelins, chocolat chaud. La grande dame du Congo, Mamissa Lemfoka. Songa baby. Songa baby. Anaka kingai, akende.
bamemanga na mikili konvivre libela na libela promettre famille komima leloko mbula nini alakobrende mobelingo akende na ye ekomelanga nsoni na mawa abyende na ye Génie Malonda. Choisis Matata. Son Excellence Milk Shake Mandungu Namikili. Lembingazor Bokema Mimi Chilombo Bonia Valérie de Bundes, Maître Baina très fort, Maître John, Mwana Motetela Azalaka Moumbute. La fleur rose, Nikinisi, Jacques Ngimbi, Mokonza Acne, Ado Malanda, Bele, Claude Eden, Didier Kaditou, Eros Nkalou, Charlie Schengen, le grand prêtre Rémi Makuntima. Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu Congo température eyena mopepe asika yaya atobina e Congo température eyena mopepe asika yaya atobina e Congo température